Sisi tunakatala kabisa. Hakuna mazungumzo yoyote ile Rais Tshisekedi ataifanya. Bon, la famille, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ici est l'homme Signataire, le vieux père. Batebele, ti lelo baza na confusion, bazo linga okwa biso makamutozo lo bate. La plupart, la paix des gens bazo finga, ba encouragement za muke, mais tout ça la nene. Congolais zaka marque. Soko lobi malamu babeti mabe, babeti maboko. Soko sali moi critique muke, okomi rwandais. Nenge kato zalaka na oye batenga mongo boye. Mongo vraiment na katikati ya Congo na koma rwandais. Bon, c'est pas grave. Bon, masolo ezandengani boyebi ki tokendanga na EAC na SADC koluka toluka moi libération mboka moi qui m'écoute. Mais rencontre wana epesa biso solution qui to côté. Na banza batebele basali ba vidéo biso pe to sala ki vidéo to lobi. Mais la plupart ba congolais bazaka qui dit bazondi mateke Félix andimaki ou bien gouvernement na biso pas Félix. Gouvernement na biso ndimaki ba négocier na ba M23. Mais biso to sala ki mo information to lobaki. Pour tozo monique Félix azaki sous na poa mosuté ou bien place moko aoyi ko diembela na nzete zate. A diembeli basa la négociation. Et lo que ça m'a bêté et lo que ça bientôt le kimia na mboka. Mais makambo et puis si moi pito pale na ba communauté pebele même na ba africain mosusu baza d'accord c'est comment to ri ça la négociation na ba rebelle susu tozong c'est susu ba M23 na kati ya masolo et kozonga ga makambo ndenge zalaki ni bandeli. Or sans quoi il faut te féliciter Félix na musala oya sali ya go clean ba Rwandais belé bazaki na kati ya gouvernement lelo bazaki pardon bazaki na kati ya nini ya armée lelo bazali société bino boyebi ke armée na biso ezalaki tellement infiltré depuis James Kabarebe Bakota to koma to yebi ke James Kabarebe bayaka na Kabila non James Kabarebe Rwandais à son état azaki ki chef d'état-major depuis wana ba infiltré ba Rwandais et Tshisekedi ayaki ya clean et lelo tozonga lisusu na même étape ezo sala pasi. Mais réaction ming ezaki ya bien haute batebele to sepela ki eza réaction ya Afrique du Sud. Basala ki moi ba Sénat na bango ba repostaki batu balobaki moins trop. Mais c'est pas ça le point à lelo. Point à lelo les années ezo pesi et pesi moi pas si moi ma komona ndenge makambo ezo kende lelo. Omona ba soda na biso mingi pe baza d'accord te que to négocier ou bien to solo la na ba M23. Neti soda wa zolo ba alors oui, qu'on négocier na ba M23 et ça le gola bo toujours trahir mboka neti Félix a trahir mboka et en quelque sorte les andengo na ko négocier na bango et les golobaki bango pe ba ko kotisa lisusu ba soda na bango na kati ya masolo tozonga gaga na ndenge ezalaki na tangu ya Kabila donc tozo sala loko mokote. Bon yango na tikeli bino po ezaka ba preuve ko lagisa ke makambo tozo loba et ça vérité tozo zwango na to créer ngote. Na banza bolandi soda ndenga lobi to kozonga la bino susu to expliquer bino ndenge ni masole zokana yo sikoyo mwana mboka botika ka ba commentaire bolobaka boyebisa Félix makamni ni ndenge ni makambo bozomona to négocier na to bisolola na ba na M23 bien pas celui to sololité bango baza déjà pemé na Goma ya Bukavu donc ba bandali susu guerre est-ce que to repère de Bukavu ou bien comment to moni ba soda na biso ba ke pembeni ya Bukavu zinga bazo batela Bukavu et makambo za teleme belé bon mingi ya kolobeza te na tikeli bino surtout bato ya Bantembe bolanda masolo kitoko à suivre bye. Sisi tunakatala kabisa. Hakuna mazungumzo yoyote ile Rais Tshisekedi ataifanya. Wakati sisi tuko hapa na tuko nyuma ya Rais Tshisekedi, atuangalilie sisi namna gani tutafanya kwa ajili ya kupambanisha yule adui. Sisi tunapinga ile kusema kwamba kukue negotiation au mazungumzo na M23. Haitawezekana. Sababu kufanya mazungumzo na M23 ni kuuzisha nchi yetu, ni kuuzisha mashariki ya nchi, ni kutafuta wakubali mikataba yao ambao M23 walifanya wakati walikuwa wangali CNDP. Walifanya mikataba yao na hiyo mikataba ni mbaya sana ambayo inaweza tuma nchi itumbukie katika shida, katika balkanization. Viongozi mbalimbali wa wazalendo wameanza kufanya meeting kote tarafani Fizi lakini pia nje ya tarafa la Fizi. Labda upande wako bado hujafanya hivyo. Je, una mpango gani kuhusiana na swala kuhamasisha vijana hadharani? Tayari tulishaanza kabisa kuhamasisha vijana hadharani.
na tuko naambia watu hata leo jioni hivi tutafanya mitingi ku population ya hapa Fizi Centre na kuwaambia kwamba ni lazima tukue pamoja, tujiunge na vijana wajiunge kwa wingi, tuangalie namna gani tutafanya kazi hii. Hiyo tunaanza ianza ile kuhamasisha raia. Kamanda wa Jamhuri ya Kutumba